Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe na lobato na kolobate. Na kolobaka kapo bino botinda ngana lobati. Aïe bandeko. Soki natali na gauche na télé les autres na binani. Na kotanga na lukombote. Liboso na bande mission. Na pesa bambote na baeba sunga champion local na mweloko. Isa la pasité. Oh na boyi bino boyebi. Na tango na ngai bino betenga karanga pena bete bino mwa karamo ki kasi natanga ba oyo babaki ba kosunga champion local basé belete nyeti vient na Prosper Bakine mwana Dallas atongo ve Prosper les seuls partenaires ya nous voulons savoir émission moko oyo le Belarakati congolais on a vu Prosper Bakine tel père tel fille Chanel Bakine bongo Brunette Lonzo Kambo ayi motema ya nani na koloba te na bo sente moko ba vraiment Shadrack Ilombe, aïe, Ilombo, Shadrack Ilombo, balobi boy, Mobali Nzambe, unique dans son genre, Shadrack Ilombo. Na boa kaote pona ni mwana Tanzania tongo mutu, mwana mke na kata lista mikolo, Shadrack Ilombo, lo sako. Bakotu na pona nini kasi pambate, balobi ke yo, oza na famille bakutini. Mungala ya tongo. Nakoboka mabanga mingi tene na bike na boki bongo vraiment mon père avant la monsieur fona lo bake mon père mon colonel Baramoto motema ma marite mon père merci à toi na mosala kitoko pena ba conseil kitoko pesa moi na champion local maboko ya Nzambe na banina na mission na koboka mabanga na stima naza wapi na kitine mabele mame kote makambango ebanda ke pesa ka bilengi wapi babike bazake bele biso na banini toza ebele bangonde bazalaka wana ebele donc tika to kumisa bango po bazake ebele ba kumisaka yo za so babio za mulubo osiliki oza museli osilime bango babaka biso na ba toza ebele mingi Robert na keska ya quartier patron balobi azali suka ka quartier patron te akomi numéro 1 ya Lukunga na fétiche numéro 1 Lukunga quartier patron ya pete démonstrate Mbote. Ouais, Mbote vraiment les grands journalistes Mboko ya Nzambe. Ba surprise mo ezala raté. Na dit que avant d'aller présenter d'aba monende na kotachi, ba monende déjà opération autorisation so na sala mais nganga kana loba pour ça moi bien. Ouais. Donc champion de Lukunga. Le champion de Lukunga après avoir cause suspension au côté maman na rythme champion de Lukunga. Ou to Simba wa. Natikele bango tanti. Natikele bango tana ndao sepisa bango. Bamona ke moto pena donc akokasi te. OK. Biso to ba pourquoi mikolo. To ba mboloko donc to bomba ma esika mta bomba mi ebité. Natikele bango mo tamba régner mais sikoyo kolo makambo azoni to abanisa idéologie. Oza ba trophée, oza ba coupe, oza ba médaille, sikoyo ozana mokaba. Mo clôturer. Nakangi bango krakam tolo bazate donc nakangi bango krakane ba chaîne pe fandi boy nakangi kraka même moi na pigeon pomba esika zali donc edingwa solo Angola ayebi donc nakangi bango kraka natikela bango temps kilote on ba sa musu présent ya ko baxate donc wana latika boyega po na be na ngateke yo ya quoi mais les gens non sait que na obimeno brisque. Et on a eu prêt na nyonso babi papa Lukunga yo champion Lukunga donc babi avant na banda vraiment émission na ya Nzambe nazo pesa na ba bonne chance et puis ba mère venanga ebele et pas ya vice ministre ya justice Samuel Tanda Kabuya Mbemba babi muto soutenir champion Lukunga muto azo tamba paquet ponanga vice ministre Samuel Tanda nani vice ministre ya justice Samuel Tanda Kabuya Mbemba Samuel Tanda Kabuya Mbemba vice-ministre de la justice champion local yes so boaki oke mona edo $1000 so boaki oke mona $2000 moi ba so ya mutuka zela na koma ko bien na banga Samuel Tanda zela non Samuel Tanda Kabuya Mbemba vice-ministre ya justice donc azad député national élu na professeur sous élu donc akangaki Lukunga nyonso do mutu alekaki na bavoix azaki te. Donc, mon tour, toujours, nous avons tourné aux éléments gouverneurs de la ville des Aïe. Mais, bah, au taillé, dans le ministère,
ya justice po aza moto ya mutu ya mayele wana pe lisu ya papa Fatou wana vraiment to qui est vice ministre Samuel Tanda Lukuni Samuel Tanda Kabuya Mbemba Samuel Tanda Kabuya Mbemba tazo me ba jeune tu na ba poto pamba pa neti nga na okebuna Belgique yim tazo me mazo ida passeport de la minute aza na poto amemi 4 jeunes amemi secrétaire na mwasi oyo ya mbaka bato amemi petit na biso Molière moto apesaka publicité na atambula soki mwa makambo eza ya ye amemi su petit moko auto kokaba pi de 35 moto awa na Kaluka apesi pi de 10 voitures na ba mama veuve akaboli ba moto ba veuve honorable Samuel Tanda ezali chaque moto ba biro nyonso akabeli mutu 1 million so ka matoli kolozi 1 million so za na chance 1 million de fois talande nazoka sola mbongo na poche na ngai donc yaza des fois talande nazoka sola poto na habité wana to continuer nous émission biso to ko beta biso ya Samuel Tanda Kabuya Mbemba Sima Papa Lukunga ouais lelo comme Papa Lukunga olongwe kaka champion numéro 1 fait pour ça champion est-ce que champion numéro il y a tournoi il y a champion ya tournoi ya meilleur fêtière numéro 1 ya Lukunga naza pe na ceinture wana ezali après na yo kozwa ceinture sikoyo ya Lukunga après na zwa ka sur ceinture ya d'Afrique autre buna bangolais DT Taizo nazala DT Panther azala ve na biso oyo azaki azala président na biso Chikwende azala donc na bimaka ve na nga Doucouré Douglas azala na bimaka champion d'Afrique nazana 3 ceintures na ndako awa ya pete to betano li solo muke so to lo ba makasi parce que to lo bango bien pona moni ba ceinture oyo mbaloyo na baki na koke na malema na okino ba question bien parce que ba tous les ba ba ceinture zaki na moto moko boui e ba ceinture yeti ya lukunga ko to ba ite soki ko ba pa ya nani kaka boui est yo pour bomba ka na ndako to okotangwa nje po ceinture sengaka ezala na mouvement. Est-ce que vous avez un mouvement ou la kibisonine pour la ceinture? Champion local. Ngaza Igwe, naza ikoni ya bakacher. Mo bango tout obaya. Donc solo kutu bazaki te ba nete ke bakoza bakacher. Donc ngai na masa na beberi kondoga ya Aigle champion Luanda. Biso na ye batunde to tomboli 4 na 4 étoiles. Donc biso to la musi étoile ya mandita Jackie Chan se vous un PC kazali. Mais président Lupemba mnyamnito président ya fédé président ya Lupemba musi ya mandita Jackie et bon Tizon Mangenda mais Tizon ba bana o bayeti Tizon zo sa musagi toko Tizon azo vibrer aye ko contre pe ba vie oya ye ndenge Tizon mnyito mtakangi sema u tu o ba masquer baza soute Tizon ozomon Tizon aye Tizon sika ba bana o ba ye ba kutibiso alimwisi ba nyata alimwisi bango tu ba yoka na te po Tizon e mabe alimwisi ba zombi de kibambi abungisi bango na pese publicité te po a petit moins à ton respect abata pesa ba ya respect donc yango pe biso beto fula ki donc mito mutazo landa si boliti na kata Congo o eza Tizon Mangenda kasi toto bana mettre Rambo Demo c'était des mots c'est bambongo les quartiers plus chers les quartiers trop populaires quartiers wa fontanga tous les musiciens tous les jogo tous les joueurs tous les comédiens mtanongo da bango son nyonso mettre des mots c'était tout le banano quartier mo pa ici pa omikumisa ka lokwa yo ye patron ya betaka to sel l'émission atangi to kana ebisa bi yo ta patron est yo leki des mots c'est ya pete atabi nani poko te la ngaiti azati obina nani grand maître tétanos tétanos na beti awa tétanos oui aza mbongo na yeme ayeba ke ngai na leki ba mutu na mbongo ngai na bandi source ya numéro mbongo ngai mutu na se akobetelo kwa muni ba mpuni ye na beti combien de fois kasi ya pour même temps mitonga na senti na oluka ba o ba koki baza mibali baya défi baya ba défi senti o to abeta na miso auti Afrique du Sud ya beta ya ye ngana kenda de Afrique du Sud na fana na Brésil na fana na Luanda donc na fanda na Free Seed ayebi bien tétanos to kutane na Free Seed boy to swana na ye mais ba longola biso poko na beta matwa masasi pa pamba banga cho kuneza mboka ba bandi ba beta to masasi pa pamba mais tétanos ayebi ayebi que c'était quartier patron ta kisi ya solo muto ayana ba numéro na 4 club étoile ya pauvre mandita Jackie Chan c'est moi ngam na ba numéro ya kubimisa bilinga ya kubimisa mbongo ya kokomisa mbongo zui babu ba otamba na ngwana mais ba numéro na ngaya ba boîte wana nyoso ngam na ina ngo l'étoile ngam na ba seke pela moto ngam na ba seke bimisa biloko mais na lo bango soki na otete mebenga beberi ko wuti zuzu
Aigle, champion Luanda, Benga, Rey Makoko, Balia Rate do Dukaze. Benga prêtre Fumutoto, Aroye Bisayo, Bango Bazo, numéro Malema Passananga. Malema Za, Oyanga Satenibo, c'était très fort, comme Matete. Il y a l'équipe Bango Tuna, on a Matete. C'est quoi Monica Malema? Basangisi na malema na yo esika tétanos obe beta bino mabe. Ah kokate, tétanos kutumbano ba ena lelo yo. Neti fipe mukuma okokena onte. Aboyi mukuma. Mangenda okokapsu mangenda. Kwa vale kapani so fok akutana le grand masque mangenda. Angaye. Le président nous pemba ya biso ya fédération ayebi ki aza trosir na champion RIM. Fais ça dans tétanos message moko. Tétanos na biso faites attention mon frère. Oyo balia kate. RIM moi démoncer tout bon les patrons de tous les quartiers. Di RDC. Qui c'est makasi. Pour les journalistes à boy na sa numéro. Na ba ile numéro. Donc tétanos attention. Oh, lingo meka ba meka gaiti. Soko tebla ki na otelo koma na bene visionnaire. Ngana yo farafa, yo za mtambongo ta paquet na nga ta paquet, to sa l'organisation, biso mbali mais to ta ba prime. So ki oza na tega, oza na tembe, journaliste pe aya ozo ki na réponse na. Ngana yo. Yebi se ke yo oza na muto bokota komba muta tela $10,000, ye pape alu ko muta $10,000. Oui, ya on a lobi ngana na oyo a protéger nga, oyo a podanga. Samuel Itanda Kabuya Mbemba yem tata yanga ba paquet. So na yebi sika vice ministre de la justice Samuel Itanda Kabuya Mbemba na bitala muto aninga mekanga te $10,000 yo pa luka ya yo ta $10,000 mais organisation to sango biso mibale. To sakuna après to benga sikoyo ba partenaire na biso ba tia ba mon oza muto $10,000 te papa okoka to kufatala ngata mula notala o porte moneta pardon nango tika na ba kisite te kisite na la sa porte moneta ngo sanze ko la kisate kwa mo $10,000 pa ngezelo à mettre ko la kisate ouais c'est bon na ba ile lo se ko la o sa numéro ya mbongo to numéro kisi moko wana na sa numéro mon sa porte moneta na invité je m'appelle maboko ya nzambe maître tétanos na yesa na baki bakatira kini bako bento lo ko mi mpuli na bandi na moko de ya biso da ke non attention na R $10,000 wana ba ngaba teleska ya mama bo kilo na yo ekokende ya nzambazi mwami mili na pesi ko kwa matete je sais malema mili akabeli neka ba fazer ba wamba mili la pour ba fazer mais 7 millions on pense on a 4 parce qu'on a bien visionnaire et ba tétanos ça non très fort oza muto akiso wa mutambo mais oyo ba lia kate oyo nganga na bino nyonso ya Congo yo après dingwe na kata Congo ezalanga po dingwe lo bango na tele monsieur dingwe pardon ko tate après dingwe na Congo c'est moi donc toi le bazate na bandina ve na ngai dingwe banda 93 na 489 donc on mekate tétanos au kufa na leo mobimbo kuta seke ko to likola jip na do tala yo na otelo jip na ngai ya $47,000 wana anje na 10,000 ça va ya memba kotia na telo image moi jip oui je m'appelle maboko ya nzambe na habité mais to dossier mukeno to dossier mukeno na sana komba ndeni ni obundaki e bongo to zonga l'émission muke pona kanda ya tétanos kitana muke mama na mesa ata présent connaît chako akota maramo papa nanga CG artire akota maramo papa nanga cap mo akota maramo présent nanga lupemba ya lukunga nganyema mobimba takanyi moi muke na mayele belé intelligence belé to honorer to bientôt les 20 to ta komba mo ya honorer hein pour né na za lundi ba bengi singa pas gouverneur après vendredi lundi Gourmet c'est mtabeng singa oyo ngalema jeudi Gourmet oyo ya ngunga fula après samedi nakutana gouverneur de la ville de Kinshasa mardi nakutana ministre sport donc dans le bi aïe tétanos ozana bapute oyo ba oui je m'appelle ya mama maboko ya nzambe na hôtel mama Véro ye pas pe ya ye yo peta mwasi na yo ta mutu kozo ta mwana on va ta chef ya mwese na hotelo bana na bébé so na rambo bébé na bilengi HPG de yo sino na loi foko taka je na mama ata pena ndako ne mobimba na lipango mobimba to ta ba valeur ya ba ya ba un peu de combat à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makambo Ebembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To leka. Comment c'est là?
C'est ça, lui, on a représenté la Fédération Congolaise de catch. Nous avons présenté Bino, champion Lukunga, dans le style congolais. Puisque nous avons deux styles. Style classique, dans le style congolais. Dans le style congolais, Abundi, a gagné, et ça dit bon champion. Champion Masoko Pepe. Vous mettez ma boko. Présence, la champion. Bolanda. On a besoin de remettre ceinture champion Lukunga saison 2023-2024 na Rambo Masoko Pete. Champion Lukunga Rambo Masoko Pete devant le président colonel Chako. Oja ceinture na yo. Chaîne na biso personnel Zoiman. Le secrétaire général de la Fédération Congolaise de catch, Arthur Kanda, après ça y est, brevet na ye, na médaille na ye, président Lupemba récupéré médaille. Congolaise de catch, après ça Rambo, Masoko Pete ceinture na ye, na brevet na ye. On a sali champion ya Lukunga, la saison sportive 2023-2024. Tobezela maboko makasi. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Je m'appelle champion local bandeko. Na lo bateau donc wana bouto mona moi nkombanda mbunde nini sentir ezomaki abetaki bato belé vraiment maître abetaki pe a gagnaki. Na ebité maître to kitsa moi température ya kanda ya tétanos ici là nanu. Tout qui est dans le monde qui est na likambo ya gouvernement. Lelo oza champion ya Lukunga, papa Lukunga. Est-ce que maître ozo penser que sentir o ndenge ozo yango na ki o tambola mwanda ndambu. Est-ce que ils ont promettre que au moins ils sentir senga etambola mwambongo. Malgré ça na au patron, mais moi sentir tango za nango il faut que tu rappelles moi eloko. Mais oui, est-ce que est-ce que ils ont compté ils ont promettre payer écoute Zambongo parce que tout le monde qui exemple il y a champion de la boxe champion Bokole champion Bokole tout le monde qui a présenté le président de la République moi le écoute qui est-ce que aux qualifiés que beaucoup tanaye ou qui n'est pas tambola ni tambola qui to non champion Bokole c'est un grand champion d'Afrique. Dans champion du monde, oyo azo koisa bato ba faso tu yaza na ceinture ya likolo. Ngaza na de Kinshasa te, nazana di Congo te. To na remwa na président ni ngaza na ya Lukunga. Oyo eza mutako norango président ya fédération papa so Frank Diongo to colonel Chako. To CG Arthur. Mais yo de Bordeaux comité na gouverneur. Donc gouverneur a ben Singapore. Nazo ke kutane po nazalaka toujours na bakonzi. Na mwana bakonzi. Et voilà, donc, c'est tout comme ton orango président n'a pas attendu Lupemba. Avec DT béton. Si vous avez un champion, nous avons besoin de notre message. Nous avons un grand journaliste, Yann Zambé. Nous avons besoin d'un champion
Bokole. On a besoin de Koutana Yepo. Déjà que le bureau a des messages cool. Donc, on a Koutana champion Bokole. Poison, c'est Pissara Makasi. On aurait pas ta ceinture. On passe à champion d'Afrique. Il y a d'autres à Bissosiko. Champion du monde. Champion du monde. Du monde. Pour Bissosiko, tu as champion. Mais il y a ça titré. Aza monto de la zone sa valeur ya Congo. Aza international. Bissosiko, tu bundi ba poto. Le lopé, na faveur na épée à comme mangape. Le lopé na ki bunda pe na poto. Na faveur na ici. Omoni akotanga komba na Belgique wana ko beta mindele do ba mona kisa Congo nengo kende kuna nenge champion bakoli azo beta so ngana ko beta na memande kisa mtu mwindu eke poto nenge dingwa kimisa bango so dingwa mutie ponga ba to ba numéro ba dingwa ya kikala so yo ya kikala ngaza ya kilelo engaye yanga ba mtu ekolongwa nazo kunda sango tunde na muli bongo kwe liboko longwe na pesi ma zero simba nazo bundele maboko boy donc mystique va bi champion Bokole en tout cas oza Ibwe attaque champion d'Afrique champion du monde donc yo za mtozo beta na posta ya rendez-vous na yo na besoin audience ya homona yo attaque champion attaque père na biso posa du monde biso toza na C biso beto olanda ngo malemi un jour toza peka ba du monde toza peka ba d'Afrique donc ezala nango mutom tout temps na mais c'était bon champion courage aux opé son air ya Congo na posa mono oso pata champagne kaka likola ceinture ya mukioyo attaque champion ya meilleur champion ya Lukunga vraiment les grands journalistes Mobali Nzambe nde nani Shadrack Ilombo aïe na ebité oyoki déjà message tozo luka pe biso pe ba o tona ba sentir mike bo pesa biso chance to ko bunda ba libanda mboko ko sala bien to ko pe international Mobali Nzambe Shadrack Ilombo mutoyo abaki bi champion ko na ko soutenir nous voulons savoir tant ko soutenir nous voulons savoir soutenir pe ba kacher il sala bien makasi parce que to ba on mata il s'applique émission pe et mata donc nande mon colonel Baramoto petit frère propre et honorable Baramoto donc pour tous ça kuna bozo ka message que non bana na bio bazoli la babita ba mata bo bota ba propre ba mata tili wana ya famille na bino ndenge bo marcha bango ba mata ka pouvoir bango ba mata ka vraiment beaucoup de respect mon colonel Baramoto vraiment ya yo yangwana et message c'est comme parce que wana papa na ngai spirituel papa na biso nyonso donc ndeko lobi boy na obwaki lango ba moko aoyambango akoyo ka da message wana au beta mbotele donc oui je m'appelle Maboko Ntambe pesa no message na bana tout ya Lukunga o ba yambaki senti oyo projet ya senti eza ndengeni ouais bana Lukunga nyonso bana ngalema balobi président na ngalu pembe siko za DT Béton vraiment ngaye na se dresser na bino babi lelo yeyo champion Lukunga bo bandaki ko kimisa ngo bo bandaki ko bangisa ngo lelo comme na maboko ya oiseau oyo akotombola siko sentiro ekoboma mate oyo azofronte bato tu bokambasi boliti meuble na méchant ya grand frère attaque champion du Congo beaucoup de respect mais na méchant na ove na yoka pe solono kala donc nazozela bino tu ba champion bozonga o bovajaki boso ba réseau na ozela moko ozo sauter na super de Kinshasa nazozela bango ke lokamba nazozela Toumayo l'homme yaye de 3000 yaye 3000 yaye Rome na ge yaye okobiyo yaye nazozela gouverneur de la ville de Kinshasa Chine ramo PPV toro azo beta kuna lokamba ngape awatane na nzuko beta nazozela bango tu bazonga donc ye de Kinshasa na no banda na pane na bete nanu après na longo na Kenisco o beta nani nazo beta nde na Chine rambo ve toro super edinga nguma nazo zele na bete na afuka misi batamboli na prince wana ye enga ye wana ye ne bade kidia bezaka nde kisi wana ye ngasiko nazo zela bango ba kidia ba na prince kabo ba papa na ba veste ba motu kabo papa aza moto aza na kisi ya makasi moto a remplacer edinga moto na ngenge na mboka o ye po minga olobeza te pe nande remplacer vie parce ça makamu vie ande ko sala toto feste pe to boke ba flemme mais nazo zela yo papa sina rambo nazo zela no beto papa ne tu muke nazo c'est toi après na landi bokamba si bolite immeuble Fati Beton di Congo na kozonga na mabona mo ba c'est toi ne zela no est-ce di Congo zolo bana obi immeuble immeuble ana nipana au mona déjà aza katia net nga papa to kokuta na si bolita nze to na kutu na mona ngote aya kubuma aboma na batu na ye
nazomona ngo te na bino affronter tous les mututu na ceinture o ezanga n'importe na minute ezanga air moi démoncer ba bon les quartiers pas comme ça les carabines yé mutu alongola bino soni na monde akati o affrontera ba musicien o affrontera ba jogo o affrontera ba comédien ngai mutu alongola bino soni tu vois neni Angelou Kazali ouais t'es maman Angelou toujours azana bien Angelou to peut dedans tu beta bango tu na ceinture. Donc, Angelo a bien, Angelo a voisin, oui, voisin. Bah, on est très bien, Zane Kimia, en tout cas, moi, je respecte Bakolo, moi, attends, la discipline, alingapé bêtise, alingapé problème. So, yo mondo, luke na problème, ça va. Vraiment, ex-champion, parce que ça va monter belé, Angelo, quand j'ai le mystère. Donc, papa a bien scoyé. Et moi, ça que fou, maman, arrêté. Eh, ya Koufa, ya na moi. Ah, ça que fou, ma Koufa. Ah, bah, toi, belle, papa. Ah, chance. Ah, chance. Bon, ça que fou, mbabi, au Koufa. Bango nzoto mo déranger bango do so ameli qui ça ne va pas aïe donc bango ba mikende ba vitesse na 4 ba mero mutute kati yaga 6 ba cité kati lukambongo zala bien ozala community ba stane ba musicien baza yo sozo landa kati na basi eko memayo eko kumbo ya mpeke na bango lelo ezo mema bango na suka tango lobi bo on a raisonné en tout cas que son âme repose en paix maître Ambrozo que son âme repose en paix. En tout cas, vraiment, vous avez qu'il y a un cœur, si vous avez minute, na regretté, mingi, on a besoin d'un message, Johanna, ça l'a pas si, tous les là-bas, au bazou, les là, tout ce qui est en tout cas, famille, Abakacher, Nyon, surtout, hein, Ambozo, Kaluka, hein, Azan Kaluka, on dit Kaluka. Mettre Ambozo, na Kaluka, tout ça, ensemble, ce programme est bimi, tout vous allez wana, bah, oh, on va éviter, mettre Ambozo, Azan, moi, na mettre, nani, j'ai oublié encore les noms, mais Ebembeza, na Kati, ya Sana, parce qu'on a Sana, tout le programme d'engi ba opesa biso so programme bi na ba groupe ba quartier nyonso o bazali ba ko zo message to za la wana belé parce que tant moko na biso moko na bino quoi ya ngai te panga nga journaliste moko na bino ba quartier ba kufi bo za la rapport et ça la bien vraiment et ça la biso bien makasi na mboka pe na ngola quartier moko pa kufa ki en tout cas kula ba la nani 4 ba la nani 4 c'est beaucoup hein en tout cas tous les là ba o bazolela et vous ça la bien makasi. Maître, moi message pour notre qui n'a pas chité. Moi message quand nous allons baquer, nous allons la bakache ou ba miyibi, bakache ou bazo fingi sa catch, bakache ou ba criminel. Nieti nani. Non surtout zinan bakache oyo lelo somoni le kunga et ça yo ganza somo ya championnat, ba yo ko menacer ngo si ba critiquer championnat wana. Ba oyo ba benga ba ko bunda ba maladie ba yete ba miyibi ba criminel ba yete ba toazo boma kati na lukunga eza papa na mwana eza lisapo na sacré donc yeta ngazwa kyango biso tout bunda du championnat azwa kyango kati champion donc ceinture eza mbongo ceinture eza te ko ba finesse mo bo personne encore non ne bon bazango na ko ya ba mbongo biso zi ba ceinture na monte to yebile ba na frappe ndo aussi yo zo ke TV msuko bazo bango pour papa ça bango mais rien vous savez kati lelo yo bozo nanga na ko tombola kati de sapaza qui vice président ya club nanga la beauté azaine tsemba garde corps nanga tu vois les sapolelo à côté de l'hôpital ba kati ba kimi mutu abinise na hôpital na ngai o mutu lelo nga sakana les sapolelo yo aza fiti ya sentir na yo aza fiti ya sentir makasi. Vous comprenez? L'Isapolelo yo, l'Isapo contre ceinture, l'Isapo ke olongo la bâche, c'est place championnat, c'est to komi. Mais c'est Ils sont aux ba bâche na ya binena na ba club. Donc to komi boye, to zo moi ya l'Isapo nga na ba kuluna, ba zo longo la bâche. Et que donc to bunda pena combat sa bâche ba dete ba simtu, to bito kata mo mais président du mabi tête to bunda ba kontrenga. L'Isapo ba ke obenga ti président biso ya sport Charles. Papa Simbongo, Yena Zidane a pied mbongo, mauvais Zidane. Respect dans place aux champions Zidane. A pied mbongo, va que contrer chef sport, on a mis Charles pour combien vous n'avez matin à terrain régie. Babengi va jouer, papier va jouer mbongo pour combien vous n'avez matin pour mettre un match au l'exaer. Mais tu l'accès bango, va ken à la police. Oh ya régie va foutre mbongo. Mais tu l'accès bango va benga bango na ngomba. Surtout à bana ya liebei. Mon appel ya général Gédéon, mon appel ya ministre de justice, bengi gourmet c'est Yangalema, c'est mon frère. Yaza mon a 46. Bengi a quoi ici Charles Mbalamoko, quoi ici la police, combien vous n'avez pas te ba bien sur la liste pour bailler na bateau machette, bazui, ba corde na
na basi bake nango pantere alandi corde ezongi me basi bake nango na bito kata to sala organisation be babi te président pe babi te okobunda to lakisa bango to bunda bon po to uta na pirate to bunda to ba pirate to bunda kutu matiti to te mabele to te matiti to bundi onga na pirate na uta na pirate après na travailler na na ye na et puis oiseau ya kosaka na te mutu aboyaka basoko meko bwa neti bana oyo bafazer oyo to lokoti bango bafazer baoda na bawenzi oyo ya baselemba oyo neti bebe tio aza mutu te neti fazer oyo fazer oyo moyibe bamoto fo bakatiaka miyibi fo bavite bango bakatiaka bacriminaire fo bavite bango bakatiaka bana bamaladi na nzoto basida fo kolongola bango mpo baoyo mpe baninga mpe maladi oyo mpe moninga maladi na banzoto eza bafazi nakomokela suka émission en tout cas moi quelque mbote po kande komi makasi quelque mbote toshitele donc bakate wana ya nzambe neti tozwi bakatia bacriminaire bata maladi bato oyo bamiyibi bazwi bakomi na kifazeni bebe cor na bokoli awa mwana na bebe cor aza fazero to lokota ebuso moto lokoti ye na selembao lelo neti bana oyo bamilangi bana kolokota wi eza biso moko neti milangi lelo mwana oyo nga na sali moto aliboma moto apusi lelo azovibre lelo mpo avibre wana aza mwana ya collègue na nga kabajos lelo kabajos apesa ye nga bana wana ya maboko na nga na kadre bango nakela bango malioka kombela babiloko bango bayinga me nazoboma moto kombela bakasio nga na bimise mpo take mwana ya collègue na nga ya ndeko na nga tokoma famille papa na ye kabajos alobaka te mpo mone na baproblème eza pasi bouchon mabele zombi bouchon alobaka te bambote ne sikoza ya na bango dipiki savane alobaka te ozomona donc kaka bana bato bamo olobisa bapetit bajoswa na bana oyo bazwi formation mpa nanga azali abande kobunda na libaya nalati ye maske nazwi bakaki na banyaka na bavesi boliti nake na bomi yango sikoyo lelo bana neti mwana onga mona sali yakomokopetikelo mosusu opesi bakisi ya siboliti apesa bakisi ya siboliti ya niata na botola to nazobe bana yiba biloko wana pesa petit bajos milangi nga mutula sali lelo bayebe milangi po bayebe milangi nga me lelo mwana nga moko akomi osalita critique nga papa na ye akomi koloba bilobaloba na champion elekaki oyebi makambo te okomi koloba biloba yozolanda bebe to oui je m'appelle maboko ya nzambe nayebi te naloba nini bandeko tokomi na suka émission na biso quelque mbote mpona toshite na émission alingi natela ye moto oyo quelque mbote s'il vous plaît maître oyo ayibe na brasa colonel naza numéro minute oyo bamboto nanga ebele epai nanu ye moko nanu honorable et puis vice-ministre de la justice Samuel Tandabouya toujours molobeli Eli Alukunga Ngalema moto azosala ba jeune bazala moto azobongisa projet na ngana ke bunda Belgique na pesi papa na ngai Franck Diongo esika zale bela ba salam donc vraiment président Moussala ça m'a bien na pesi papa na nga mo connaît chaque vice-président de la fédération vraiment azotambu sa fédération na Sengeli en tout cas beaucoup de respect mo connaît chaque vraiment ba remercier belé avec mon papa de moi CG Artir Moussa Benzo tambu la po bik ezoloba CG Artir basali na yo vraiment papa beaucoup de respect toujours avec Cap Moura en tant que vice CG ya fédération na pesi président ya ligue et bien là basali papa na chou premier. Mon papa, merci. Na Moussa Salama qui avec vice-président naé, lieutenant colonel Ilunga et Siko Zali. Na pesi mon général Gédéon, hein, papa nanga Gédéon, mon général Bela Basalem, Bela Basali, vraiment ma félicitation. Na pesi président Amos, il y a tant il y a la police, mon président Amos c'est Bela Basalam. Na pesi président nanga Adrien, il y a FARDC, président Adrien. Vraiment, bien là, respect mon président, Moussa l'État, ma balobi, Kozu Senti, Kola, Lissate. Ba menga, ba benga, benga, compété. Ba menga, kote ba profitako ke bundate. Yo moko Ganzaka, ta ke champion. Ne vive mon koma Ganzaka. Net mo kambasi boliti membe fati beto. A Ganzaka, tu vois. Donc, to boy ile miyibi na kati ya kati. To lingi so miyibi te bo carte ba miyibi ba criminel, ba to zo sa kati ba sali kati ba la sibongo ba Molière. Kati faut bien indiqué. Donc, il n'a pas si présent à Lupemba. Et si vous allez vraiment Eli Alukunga, mon président, Bela Basalam, vraiment, où mais là, on est au bon, c'est la fête, n'a pas si directeur technique, d'être beto, si vous allez. On peut se battre à thèse, ni bambo, n'a pas si battu tout, tout est ngane na olo bambo tenanga. Hein, donc n'a pas si mutu nyonso ya Lukunga, ba vena bisoto, bazawana na kata Lukunga, ba auto zena bango, ve chobo, vraiment pas aux allez, ve diagenda, vraiment, ba félicitations na osalaki.
donc minga le bezate na ye pena episika ba masa nanga prêtre Fumutoto on dirait di Luanda mamboko ya nzambe ando bwaka yo meyo mo raisonnanga pe moi ndenge za prêtre ba prêtre Fumutoto babi prêtre babi rei makoko baliaka te do dikazenga babi prêtre prophète Matebo esiko za na pesi papa nanga toujours hein papa Igwe songa mbeli ve piton ve kalambata les kofi babeta tout ya songa mbeli babeta ngo kofite na yaya na entraîner national na kata Brésil ya na duku rwamba ya na famille na pesi d'être chao ba mbote siko zali na pesi sous grand frère na propre prof zéro faute siko zali mon grand frère beaucoup de respect donc minga le bezate na yesiko na maman mokonzi maman Véro Bilengi famille ya baluba ya solo famille Fatim Beton babi maman Yvonne grande sœur grand sœur ya maman Véro mutema ya to balobi HPG de international bébé Stone Chinara momo pepe bébé Nara Bilengi wana bana papa bébé Aminata na Canada bébé Julema azakuna mopanzi na ye stino la loi volador ministre azoke sous Canada dominga le bezate na pesi ba grand frère famille Imboa d'Union son famille Kaiti Mabanga sœur bébé Bito sœur Clémentine sœur Adolphine Awa Mukwebia Nadège donc bino tout place boza non ta dinero na pesi grand frère na son kolo mandefo musulman solo moto wara moto yo marabo oui je m'appelle Maboko ya Nzambe ai na lo bateau na komi na suka émission ve na ngapele wana bya marabo na fanzi donc komo na ngafoye donc mystique fandi wana minga lo bezate donc na pesi bakiti na nga ebela ba bisou na clôturer émission na ngai na pesi bakiti na nga ba bisou donc binga le bezate ayayay mama vraiment ba bien Nzambe na clôturer émission na ngai kolobake vie na nga Prosper bakini mwana Dallas ya Tongo ai usali mokili na yo na Dallas kuna yo na Chanel bakini pe Brinette Lonzo Kambo kasi na bozante koloba bongo mobali Nzambe nde nani Shadraki Ilombo to bossa pese ba Freddy Ngoma fona pesa na pesi ya Freddy Ngoma le coutumier mon oncle propre et si aux États-Unis na pesi mama Béatrice de Ebela Basala et place aux Alima maman Béatrice Mokassa donc moi il faut tinanga ba journaliste moi ya Nzambe a créer Mardoché TV wana kutu susu yanga mutu pa banda ba idéologie donc bali minga aux Alzate ba bina minute to na journaliste sous ya pasteur ozo kamba donc comme pour na ebate na pesi batu tout ya Mardoché TV groupe Union so Ebela Basalam na pesi sous groupe Force du catch bino tout pour vous ebele mwana tanga comme ezate ba vice président ba vice Gijaranda bazawana donc na pesi sous groupe na ngamboko R Imboa de Monset Bambon Delta moi Delta champion de Lukunga quoi champion de Bukavu Delta toujours aïe bon na ceux qui wana merci les gars je Prosper bakini moi de la Satongo pe na bosete ko babongo mobali Nzambe nani Shadraki Ilombo ai balobi moto bonga na nzunzu na ye moko unique de son genre Shadraki Ilombo pe na bosete ko babongo mon colonel et mon papa colonel Baramoto motema mama Marit vraiment yao yango wana pe na bosente ko bongo comment on va gagner honorable Samuel Tanda Kabuya Mbemba vice ministre de justice donc des fois na bwaki na komi na suka na kuna ki pe ba diplôme na ngate diplôme na to la ceinture ezali ba diplôme na ngeze bela wa Malika berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele ai balobi moto ya mbongo babombaka ete Claudine Claudine Omoi Mimi Shungu yango yo pe na bosete ko babongo vraiment na bwaki omono rafe yemba yango pe famille eyamba mobimba famille Onyangunga mobimba kasi na bwaki ingénieur Didier Mosiboni Benjamin Mosiboni Weljoye Yozike Jonas Maza Miranda Joseph Diane Omoi mwana 12 ans na bangenge ya mikolo kasi Belamini Kamba motema ya ciao